Ba finaliste ya primaire na secondaire ba kozongela kelasi les 3 août mpe ya université les 10 août na école Congo démocratique. Session ordinaire ya examen d'état nde kosalema wuto le 24 kino le 27 août 2020. Mbulamatari esakoli ete année blanche ekozala te kasi eyebisi te mokolo nini kelasi misusu ekozonga na nsima ya sanza minei ya bokangami. Kolata masque, kosukola maboko pe malako masusu ya komibatela na COVID-19 ekozala lotomo na biteyelo binso. Industrie 5, compagnie ya Amerika esalaki mikanda na mbulamatari ya ekolo Congo démocratique ezali komibungisa mpona kotia misolo misengeli na kobanda kokela ba tablette pe smartphone na Kinshasa. Balakisi bilongi na yango basololaki lobiloleki na Kinshasa na ntoma ya États-Unis Mike Hammer. Esengelaki ete tablette ya yambo esila kobima na usine le 1er juin. Kasi makambo yango matikalaki sima mingi. Misala nkoto yoko nde mikokelama pe tablette yango ekozala mingi pona mateya ya bana ya kelasi. Police epanzaki na Molinga pe na Lokito basali ya bitumba na Covid baye batambolaki lobiloleki na Matadi na Congo Central pona kosenga sanza misato ya lifuta na bango. Ezalaki mbala ya mibale ete basali baye batambola. Kinosika bazwina note misolo milakamaki kobuta na Kinshasa. Congrès États-Unis epesaki losako na nkondo sénateur John Lewis muninga ya bitumba ya makoki mabomoto ya Martin Luther King. Kondo John Lewis akufaki le 17 juillet 2020 na mibu tuku mwambe na cancer. Nzoto na ye memamaki na Congrès kasi président Donald Trump ayaki te kopesa ye losako. Kondo John Lewis abundaki mbala mingi pona ekolo Congo démocratique na Congrès ya Amerika. Azalaki ntango ya Martin Luther King moko na baye bazalaki penza bilenge koleka na bitumba ya baindo.